lelo elakisi yo ke eza te okende kolala na eglise nde nzambe akoyoka yo. Lala na ndako, boza na ndako bino nyonso bose concerte. T'en as un problème? Moi, j'ai compréhension. Vous se concertez. Vous avez une compréhension. Si vous avez le samboy, vous savez que vous avez Satan. Satan a le pouvoir dans le sambe limoko. Vous savez que vous avez Satan. Mais vous avez Satan. Le sambo bino bozanango. Ni tango kokende. Ni tango kodemere kuna. Boyo batikali. Okobanda ko plaider cause pona bango nzambe akoyoka. Na yo mwana iloba. Nyonso ya wazo mona yo. Nyonso ya wazo yo. Pota sala yo. Polo babiloba loba te. Sala kaka mala. Malamu nyonso zo sala, c'est ça. C'est ça la prière. Seigneur, mon Dieu, Barachine, c'est pas ça la prière. Maloba pamba ya monoko ya masum, monoko ezokosa. Dieu n'a même pas besoin ya maloba na mutu na monoko. Il a besoin des œuvres. Koyina moninga te po ya alati koleka yo. Ya alati le koleka yo, mais lobi pe un jour yo kolata pe koleka. Et puis ça la peine à tina moko kolata te. Lazare qui souffrait sur la terre, qui n'avait absolument rien pour se nourrir. Faut à côté de la mesa riche. Mon thème ma bébé exact qui n'a riche. À mon moninga, au lieu avant de se n'attendre na chaise balia. Non, attiquer na bamboa, pas où elle n'a pas l'eau à se boire à sa table. Mais voilà les riches qui manquaient de rien. Mais quel enseignement! Mais avec qui j'en ai pas au monde en côté. Bautinda batu baluka kufuruka, baluka richesse, baluka abondance, bazale bamukila te mais bazami tout. Mais c'est dommage. Amen libota. Kosamla liloba pote. Bomo ino na nzote bonga te. Bomo ya nzote bonga. Eza trompeuse. Ezo kosa moto. Comme Tondi ou comme Nayango, ça suffit pour moi, ça ne suffit pas parce que vous n'êtes qu'un pauvre. Que la routine d'habileté, que vous semblez la pauvre tonde dans vous suite, non. Oh, azana idée on a longo là. Bosuya eleki malamu, bolingo kat na motema. Bokiango hein? Kosali sana. Kobongisana kwa abandonner mon côté pas à ma paix. Est-ce que yo za malam na ye na yo ye mo luke mabe na yo mo boy mabe ozabata mabe. Considérez mon ninga no lukula koleka yo moko. Voilà ce que le Seigneur vous recommande. Et la punition pour la batamukili. Tina mutamukili linga, moninga moto sans équivoque, motazo mona difficile. Tina mutamukili finga mot afingi pe facilement. Salia moto mabe, asali moto facilement. Voilà le monde qui prie Dieu. Wa kanisa ba sambela nzambe. Amen bande kuna Kristo. Même approchez-vous de lui pour te prodiguer conseil. S'il n'a rien à manger, benga nanda kwalia. Tiens moi, si je sens qu'on a yé, tam sur vol wane gosila. So sauver ata, changer vos lors moko na kata quartier, au sauver quartier Mobimba. Kolbateke za mwana na kingani atamula kande kona zaka muto mabe mais non muto nyosha mabe. Si réellement vous êtes un bon Mosambe la sol, approchez-vous de méchants. Vous poussez la peine à battre à mauvaise vie. Vous prodiguez bango ba conseil qui soit aussi transformé. Ndenge ko la transformer s'il vous plaît. Voilà un peu tout. Est-ce que là vous avez musique pour nous sabino? Là, il va même ceux qui sont dehors, Amen, Christo.
awa po mutazo bénédiction linga batonio nana zalia waza sirka lingi batu tuo nyonso bafandia sans problème ata yibaki fufu na yo ata zwaki $100 na yo dollar ezo nyoko la bato ambushi bakoma ba fanatique ya franc congolais ngongo dollar longola nyonso na motema oyai kokutango okotika yango ozonga maboko nana kenda mwana nana kenda mobile nana kenda diplôme bongo na dollar bache na poche ata $1000 baochelo na seke ata 1000 bache peut-être $100 na poche pour baocha na seke so bamoni $100 na poche na bakosana ngoni baopenda $100 babwaki kende noka oya saji $100 abi zamba pambolinga comment on a été que on a passé et malchance non comment on jamais na vie na le ensemble que passe yo mitukisino na le gars et ça bandoki non mo sambela iloba ide abandoki longola ya wazana nzoto no ndoki auti wa acha loboke pana yo amen bana una Kristo. Quelqu'un qui prie réellement Dieu, le diable n'a pas de puissance vis-à-vis de lui. Moto assemble la kanzambe na solo ou atoni na bolingo abanga kape biloko nyo sa mokilité. Amen bande na Kristo. Na ilo bazala toujours na ekenge pona koyeba qu'adviendra votre vie. Vie na yo ewezala ndenge nini? Poto héritier la vie éternelle. Kosimba potulute, kolia potulute, bakobalia ka potulu. Ozambongo za potulu. Ozabilamba za potulu. Ozabana potulu. Nyos mabala potulu. Balanda ka baoli ande potulu. Voilà, il a que tata la que la que mokili mo c'est pas simplement ata evite na nyoka te. Omo tamboli ya ko luka mbongo, c'est ça. Esika esprit modèle nyoka akotambola ka makanisi nota mwana iloba ezala toujours tous les jours epai na tata makanisi no ezala toujours mukona mokolo tango la muki okomi na tongo otune epai na tata na ye na yo est-ce que boza elongo ou pas? Pe awela kayango te batamukinde bazo wela biloko nyoso po bango baza batamukili me mwana ilobo yoza mota kuvanda na mukilo te bozo senga mboka na bino eza na lola mais comment oli otuna tata pona vino yo spirituel vina yo ya au-delà yozo tuna ka na makamo ngona yekufuma na camp ndango za mbongo camp na za mosala camp jour et nuit talaka bomo inoki samona se zwaka bomo ya muninga tokola boki yango libota longola plainte na kati na motema kenga bana ndimena zwaka eloko ndiko zwa tamba kendeke bamemanga combien ngabana ndimena na zwi oyo te ozwa nini oyo zali na ngo lelo ça suffit. Vous avez 1000 francs dans la poche, ça suffit. Amen. Vous êtes locataire, ça suffit. Locataire ou bailleur, tous mourront.